Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 pwede ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 pwete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Radio Zumel 1000 pour radio anezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne monte un volcan qui yango ya bien Keba Zumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na Radio Zumel. Avez raison aïe. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda Radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo tokotalisa bino ba masolo na oyo etali bongo biso ba Congolais oyo tovandi bongo na libanda ya mboka pe utalisa bino masolo ndenge nini makambo oyo ezali koleka kuna na kati na mboka na biso la République démocratique du Congo po ete wana nde ezali masolo oyo tokosolola na bino na mokolo mwa lelo oyo ekipe ya Radio Zumel 1000 ebongiseli bino. Bandeko babolingo toyebisaka bino tango nyonso tu Radio Zumel 1000 ezali radio oyo masolo oyo biso tobetaka ezali masolo oyo epesi bino privilège po ete bokoka koyoka ba makambo batu balobaka na CC oyo babangaka koloba yango na likolo po bayebi ete soki bameki koloba tango mosusu bakoki koya komenase moto bakoki koya kosala ye mabe batu balobaka yango na CC yango wana Radio Zumel 1000 ezali radio oyo biso tozwaka to torekiperaka ba masolo wana po ete toloba na bino yango moto nyonso tu ayoka pe moto nyonso ayeba eloko nini oyo elobami to ezali kolobama na CC na kati na communauté congolaise. Bandeko babolingo tokoyebisa bino ya solo Radio Zumel 1000 ezali radio oyo
ezali kobimisa bamakambo mingi oyo bato baza kosala na CC po ete bino bato oyo bolingaka koyeba bainformation bokokaka koyeba bamakambo yango na likolo ya mesa oyo tozali kotiela bino likolo ya mesa po boyeba likambo wana nzoka nde ezalaki boye po ete soki radio Zumel 1000 ezalaki te bandeko bamakambo mingi po boyeba yango elingaki ezala pasi elingaki ezala kaka bamakambo eza kolobama na CC oyo bolingaki bobanda koyeba ezali kaka soki bazwi likambo ya mabe mpo na gouvernement wana nde batomboli mongongo wana nde bakomi kolobaloba me makambo eza koleka na CC ya mabe kati na bato baza koyebisa bino ke bango nde bakobongisa Congo bango nde bakochange peuple congolais bango nde bakokomisa peuple congolais po ete azala heureux me makambo na bango ya mabe balingaka koloba yango likolo ya mesa te bato balobaka yango na CC me yango wana ekipe ya radio Zumel 1000 biso totombolaka mongongo pe koloba kotalisa oyo nyonso tu bato balobaka na CC pe kotiela bino yango likolo na mesa bandeko babolingo na koyebisa bino eloko moko ebongi malamu boyeba yango tango biso tosalaka baémission tolobaka yango tango nyonso pe tokobanda kozongela yango ata bakote mosusu soki toza kotiela bino bapilipili na mungwa bakommentaire po ete tofaire plonger bino na kati ya émission bozala na kati ya masolo oyo mama Rosalie mpe ngai toza kobongisela bino me tolobaka tango nyonso bolandaka surtout makambo mingi oyo tolobaka po ete tomemelaka bino baverité ya mingi. Alors yango wana bandeko toyebi ete radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kogene bato mingi bato oyo basalaka makambo na ndenge ya CC na ndenge ya kinsweki na ndenge ya kobombana radio Zumel 1000 ejenaka bato wana po ete bayebi ete soki biso torekipere barealité ya masolo na bango biso ezalaka teke toloba yango na CC pe tokobimisa yango likolo na mesa pe tolobi yango yango na lokola verité na biso ezalaka makasi mingi verité na biso ezali lokola likonga oyo batie moto na motema yango wana bakokaka kosupporte yango te mais ezali yango te nde moto ezala ta bato bazali koyina biso nde yango nde kotinda ke ngai natika mosala oyo ou bien mama Rosalie atika mosala oyo ezali mosala oyo biso to sengeli kosala yango jusqu'à ce que peuple congolais ako comprendre esika nini koko na vérité ya masolo ezali pona mboka na biso la République démocratique du Congo oyo akanisaka ete ngai papa Roger na kolemba ou bien mama Rosalie akolemba bomikosaka loba kolopema oyo babengi nzambe oyo apesaki biso privilège po ete tobanda koloba na radio oyo ye nde azwa pema na ye wana nde bokoyoka biso te mais tant que tozali kaka wana boyebaka ete oyo nyonso tu ekobanda koleka na kati na diaspora congolaise ezala na kati na mboka boyebaka ete radio Zumel 1000 soko azwi yango oyo ya biso ezali masolo nyonso tu ekotandama likolo ya mesa na systeme ya poitalas po ete biso ezali teke bamakambo oyo toza kobeta bamasolo po ete toza kobanga aya mutu moko ntango mosusu akoloba bo te esika ezali A biso tokoloba A esika ezali B biso tokoloba B pe tolobaka na bino ntango nyonso bandeko toyebisaka bino baverité mingi ya makambo yango na lokola mingi mpe bazalaka kidiba ekomaka ete makambo biso tolobaka apres nsima mikolo soki ese réalise bokomi kobenga papa Roger masolo wana kutu olobaka yango mama Rosalie ya solo olobaka yango mpo nini bozalaka kidiba mingi me tolobaka naza kozongela lisusu mpe mama Rosalie alobaka yango ezala toza kotiela bino pilipili na mungwa po ete tokotisa bino na ambiance ya émission me bolandaka baréalité mingi oyo tobwakelaka bino na kati na masolo bozalaka kidiba te
po baverité biso toyebisaka bino ezali baverité bato balobaka na sese na kobombana biso tobimiselaka ya bino yango likolo ya mesa yango wana mosala oyo biso ekipe ya radio Zoomel 1000 tozali kosala bozwa yango liseki te en collaboration na bascorpion noir na biso oyo bazali na terrain oyo bazalaka wana mpona koankete kokota mpona koyeba baverité mpe kobwakela biso bamasolo tozali kotravaille mpenza ensemble mpe na kati na bomoko kasi ya mbote tokoka kokota na kati na masolo na biso ya mokolo mwa lelo na kosengana na papa Botamba kuna na régie betela biso nano mwa loyembo moko ebongo na nsima tozonga na kati na masolo na biso ya butu ya mokolo mwa lelo s'il vous plaît. Radio Zoomel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan oyoki yango ya bien Keba
kopie nakei bango epai ya pafiati nzanza nalata wiri were kilesa ya katokene okishare o tokota ye na winifre nakolata ye na winifre nakolata ye na winifre nakolata ye na winifre Radio Zoomel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan yango ya bien Keba
Merci papa Botamba pona loyembo kitoko siliko bete la biso bandeko babolingo tozali kokoba na kati na masolo na biso masolo oyo tobongiseli bino mokolo mwa lelo pona kotalisa bino eloko nini ezali koleka kati na mboka na biso pe oyo ezali koleka pe na kati na communauté congolaise oyo bazali bongo libanda ya mboka. Bandeko na banzi boutaki kolanda tosalelaki bino émission oyo bato mingi babengaki pona kopesa pe ba félicitation na oyo ndenge tolobaka kaka makambo oyo bato mingi bazali koloba na ndenge ya CC biso tozali kobimisa yango na likolo ya mesa pe pona mokili yeba oyo pe bato mingi lelo bazwi courage po ete babanda kotombola mongongo pe koloba grâce ya équipe ya Radio Zumel 1000 na masolo oyo biso tozali koloba pe kolongola bato ebele kobanga. Na banzi ekipe ya Radio Zumel 1000 elongoli bato mingi kobanga po ete liboso bato bazalaki komona po aloba likambo na oyo etali bongo ba opposant il faut alobaka yango na ndenge ya kobatama mais grâce ya Radio Zumel 1000 awana libanda ya mboka tolongoli bato mingi kobanga pe bato mingi lelo bakomi koloba pe kotombola mongongo soki bamoni ba opposant bazali kosala mabe pe bazali kozwa courage ya koloba pe kolakisa bango mosapi. Wana nyonso tu ezali grâce ya mosala oyo Radio Zumel 1000 esali pona kolakisa ete kobanga bato oyo bazali kosala mabe bozali komona yango nde ezali kotinda ete mboka na biso ezalaka toujours na ba problème. Bandeko moto moko akosa bino te aloba ete yende azali sembo eke soki bapesi ye Kongo lelo akokomisa nyonso tu kuna na kati ya mboka na biso rose pe bato nyonso tu bakomona penza clair bakokoma neti na mwa un petit paradis bomikosa te moto moko akosa bino te po bato nyonso tu boza komona bakosala makelele baza kolobaloba mingi bazali kaka assoiffé du pouvoir baza na besoin bazwa pouvoir po baluka ndenge nini ya kosatisfaire ba besoin na bango. Tala ndenge bandeko kaka bato oyo baye kokotisa mobulu awa na poto ba opposant na baye awa na poto na bambongo na bango kaka bayibaki kuna na Congo bakomi koya kopesaka bato ba promesse soki botie biso poa tala boye tango tokozwa Congo tokosala boye tokopesa bino boye bokozwa ba poste boye ndenge tokutaki koyebisa bino pona ndenge nini babebisi morali ya mwana mobali oyo babengi na kombo ya kuswanika oyo makambo mingi bato bakokanisa ete toza koloba yango toza kosakana me kuswanika azalaki deja na ba promesse oyo bapesaki na ye oyo bayebisaki eke soki Moïse Katumbi azwi pouvoir yende akozala comme mokonzi monene na station ya RTNC pe akozala na bureau na ye na 12e étage. Bapesi ye ba promesse ye pe ndeko mobali olia azala nanu na maîtrise aloba ete likambo lokola ezali nanu epai na nga moko mobali nazala na maîtrise nazela tie kokokisama jamais mbangu akei koyebisa mwasi na ye mama na bana tala ndenge ezali wana toza na promesse moko oyo ke nazwi yango na nzela ya kanali ya Francis Kalombo ke Moïse Katumbi soki azwi pouvoir ke nakozala mokonzi na RTNC pe bakopesa ngai bureau na 12e étage oyo nyonso telekaka na Congo Brazzaville nakobanda komona yango pepele pe nakobanda komona nyonso elekaka na Congo Brazzaville nakozala lokola moto oyo azali likolo ya mapata pe kotala makambo nyonso eza koleka na se apesi mwasi ba promesse bino moko boyebi basi na biso pe bazalaka tango mibali baza koyela bango na ba promesse ya ndenge wana basi pe miteme ekomaka kobeta ndenge bomonaki mwasi ya kuswanika azwaki pe likambo yango alati yango
Pe akomi kobenga mobali na ye papa PDG. Mobali pe akomi kobenga mama PDG. Basuka kaka wana te bake lisusu plus loin. Bake kobatize lisusu mwana na bango ya muke fils PDG. Bandeko. Wana nyonso tu likolo kaka ya ba promesse. Oyo kutu bamoni nanu te. Bazo promettre bino ke bakopesa bino musuni ya nzoku. Olie botuna bolakisa biso esika bobomi nzoku yango. Mais non. Kaka na kidiba bobandi deja kosala ba promesse na mupepe. Chérie, maman PDG, yepe kuna mwasi. Chérie, papa PDG. Bosuke la kaka wana po ete ezalaka masolo ya bino mibale. Boke ko bamba yango lisusu epai ya mwana. Fils PDG. Ah! Quelle imprudence! Yango wana bandeko ba bolingo. Makambo wana nyonso tu. Oyo ndenge lobamaki. Oyo ndenge ba promesse bapesaki kuswanika. Oyo pe kuswanika ndenge azwaki ba makambo wana aye kokotisa yango tina ndako epai na ye. Wana nyonso tu ezalaki ba makambo oyo epesi susi na kati na ndako lelo kuswanika akoma susi bandeko tokotiela bino ba image tolakisa bino ndenge nini kuswanika akoma koreve akoma soka avandi boye kokanisa kuswanika azondima te ke yende mutu arate jackpot ya kozala na RTNC na 12e étage comme PDG. Kuswanika azondima te akomi susi tokolakisa bino ba image po ete oyo ya biso ezali radio Zoomel 1000 pe tokolakisa bino degré ya tension oyo ekomi kati na ye oyo ndenge nini azali ko sala ba susi tokolakisa bino yango nyonso. Yango wana bandeko ba bolingo. Mais tokolakisa bino eloko nini etindi ete bakuswanika pe bato mosusu bazala na ba espoir wana nyonso tuke lobi soki Moïse Katumbi azoki bokonzi na Congo balingaki bazwa nyonso tu parce que ezali Moïse Katumbi ye moko nde mutu tango ayaki ayelaki bango ba message ya espoir pe tokolakisa bino ndenge nini Moïse Katumbi na ba message na ye espoir bato bakomaki agité na poto olia sukela kaka wana Moïse Katumbi pe tango azako corrompre bato kopesa bambongo balobi o esili Congo na biso eza sauvé bandeko mboka ekoki kozala sauvé te po ete un type abimeli bino azako pesa bino bambongo ba corruption ya makambo ndenge na ndenge bolobi ke Congo eza sauvé mais ezali mawa bino bakanisi bambongo Moïse Katumbi azako kabela bino yango nde kosala eke soka zwi Congo a continue kaka ndenge aza kokaba oyo aza kokaba ebi ete na moment moko il faut récupérer oyo nyonso abimisi mais bino mpe boza kocomprendre wana te boza kokanisa kaka oyo mpenza aza Moïse ye nde aye po asauve Congo. Qui vous a dit que Moïse Katumbi aye po asauve Congo ou bien aye na ba plan oyo po ete asala po ete akaba ba mabele na biso epai ya ba mindele selo ba contrat ba signaki mais tokokende bosika te papa Botamba na kosenga na yo chela biso nanu ba image totala ndenge nini Moïse Katumbi ye moko ayelaki batu ba espoir o lelo ke batu mususu depuis élection ya États-Unis elekaki batu misusu bakomi komituna ndenge nini makambo yango kosalama pe telefone oyo ezalaki priorité mpona bango oyo bazalaki kobenga kozwa Moïse Katumbi pamba na ndeko na ye Katebe Katoto lelo soko bengi na numero wana ekomi kaka baza kokwea na répondeur bato mingi bakomi na susi pe bakongole mingi bituna bango ekomi kobeta pe tokolakisa bino ndenge nini kuswanika akomi susi mpona tolakisa bino ke biso eza radio Zoomel 1000
biso tolobaka pamba te tolobaka na bapreuve bokomona yango lelo. Alors mpo na yango nakosenga na papa Botamba tiela biso nanu baimage totala ndenge nini Moïse Katumbi amemelaki bakongolais na poto maloba ya espoir mpona koyeba na kosomba bango koflate bango kopesa bango bambongo. Mais depuis ba élection ya Hillary Clinton ndenge azwi te telefoni ya Moïse Katumbi soko bengi kaka okomona ozwi okwei na répondeur wana répondeur yango ntango ozoloba répondeur yango mpe ezokweya na langi ya baflamand néerlandais. Donc Moïse Katumbi mikolo oyo soko bengi ye okozwa ye lisusu te liboso azalaki soko obengi ye vie ndenge nini ndenge ezali wana toza na cope moko boye ifo toleka na France 24 wana okomona alobi bon bokende epai ya mutu boye ou bien bokende epai ya Kalombo bokozwa mbongo mpo ete bokende kofuta comme ça boleka na France 24 boloba oyo nyonso boza na yango ya bien mpo na ngai na kolanda yango après. Mais depuis ba élection ya Hillary Clinton ndenge awutaki kokweya ekomi siko pozwa Moïse Katumbi na telefone mobulu bandeko. Ekomi mobulu tango mosusu na batu na ye misusu bayebi ndeni bakokozwa ye mais ekomi bato liboso babandeki kozwa ye oyo ya mike bakombato ya mike babandeki kokende okomona kozwazwa mo bambongo sikoyo akomprendre ke adepanse ya mingi et puis ayebi te soki mbongo yango ekozonga mpo ete Hillary Clinton azwi te na baélection akomi na badoute ye moko azomona ndenge nini badepense esalami mpe siko soko obengi na nimero oyo Moïse Katumbi apesaki bandeko bakomi kokuya kaka na répondeur oyo ndenge boyokaka 6 ma baluka 9 oyo ndenge loba mama na biso mais grand prêtre mère mama Rosalie 6 ma baluka 9. Papa Botamba tiela biso baimage totala ndenge nini Moïse Katumbi ayelaki bakongolais ya diaspora espoir bamisusu kutu bandeko babandeki kosala bamisala na bango bake kokotisa badémission na bango basengi badémission mpo nini balingi lisusu mosala te mpo ete bayebaki kaka Moïse Katumbi akozwa pouvoir bakokenda Kongo bakopesa bango baposte bandeko misala ya bato misusu oyo babomaki wana bamisusu bakei bo mpo bazonga bayebisi balobi mais monsieur ososalaki déjà lettre d'émission donc moyen ozonga lisusu eza te mingi bazoregrete na minute oyo tala ndenge batie bato na baerreur. Mais bolanda nanu baimage oyo botala ndenge Moïse Katumbi ayelaki bato baespoir oyo ndenge balobaka makanisi na bino bato ezali ya nzambe te lelo bato mingi baza koregrete mpo ete na baprojet oyo Moïse Katumbi amemaki bato mingi bakanisaki ete tobiki tokomi sauve. Mais ndeko eloko bobosanaki mbongo Moïse Katumbi aza nango ezali kaka mbongo ya peuple congolais oyo badetourne na mboka oyo peuple wana lelo aza kokontinue kosouffrir aye nango abandi kokorompre bino bokanisi mbongo wana ata nzambe ekutu ye moko bino bokanisi nzambe akokotika que Moïse Katumbi a réjoui na mbongo wana nde balobaka le bien mal acquis et profitaka nango na eloko te yango wana nakosengana na papa Botamba tiela biso baimage ebongo totala nsima na yango napesi mpe mama Rosalie maloba okoka kokomante na ntango tokolanda bongo baimage oyo papa Botamba azali kotiela biso. Papa Botamba baimage s'il vous plaît. Radio Zoomel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne monte un volcan qui yango ya bien Keba Zoomel 1000
Zoumel 1000 ezopelkisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi botuna nga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakali na nga kaka nabengi ka Zoumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini pour na radio Zoumel Avez raison, avez raison, avez raison. Aïe! Pour Info des Congolais de Belgique, d'abord félicitations pour la coupe. Quels sont les sentiments que vous éprouvez en ce moment? Bon, c'est une grande joie, c'est une victoire de la République. C'est-à-dire? C'est-à-dire le Congo venait de gagner une coupe. Hein? Donc vous, si vous suivez aux États-Unis, d'ici le 8, il y aura un nouveau président. Donc au Congo aujourd'hui, on a eu la coupe. Il reste 40 quelques jours pour le président Kabila pour la première alternance. Kozanga koeba eya liwa ya ndambo Maman Rosalie pardon na papa Roger. Botie la biso makambo yo penya botie la biso makambo. Bandeko na banzi bouti komona ndenge nini Moïse Katumbi akomaki na lolendo penza po ayebaki kaka ke ndenge ezali wana élection oyo ya États-Unis yango nde ekoya kokata makambo nyonso po abandaki kozela yango a bras ouverts po ayebaki kaka soki Hillary Clinton aleki kala te eloko moko elingaki esalama na Congo po bazwa kaka baplace ye eloko abandaki kozela. Bomoni meme batuni ye question ya masolo ya équipe na ye ya Mazembe. Olia répondre kaka na question na batunaki ye. Ten. Mbala moko ye ko bwaka pe loko ya. Boyebi ke élection pe ya États-Unis le 8 novembre. Ils ont koya kalate changement ya président
te Joseph Kabila kokende kala te boyoka kaka ndenge akomaki na balolendo. Me bandeko na se ya mokili oyo biso bato tovivraka ebongi toyebaka ete volonté ya Nzambe mpe ezalaka. Soki biso bato ya mokili tozali kobosa na volonté ya Nzambe, yango wana nde omonaka ete biso bato toyaka kozwa ba déception mosusu komona moto mbala moko a piqué crise ou bien mutu ebeti asali AVC. Na minute ntango ngai mama Rosalie naza koloba esika Moïse Katumbi azali, nani ayebi soki deja ba septembre ya AVC bandi deja ko banda ye malembe. Nani ayebi? Kaka ndenge na yebisaki bino na émission ute koleka na lobaki ke Moïse Katumbi ndenga azali wana ayelaka bino lisolo ya poison o babeti ngai tonga tango nasalaki manifestation kuna na Congo ezalaki na poison baza kosala ba analyse po bayeba wana ezalaki ya locuteur. Mais sikoyo penza masolo ya poison yango ekokoma ya solo po ete akomi sikoyo na poison penza oyo ezali ke résultat ya ba élection na États-Unis il a rien azwi te poison déjà ekoti na nzoto na ye po ete basusi ebandi. Bandeko oyebi na koyebisa bino eloko moko ebongi malamu bino bato bozali na poto bosalaka keba na ba promesse ya Moïse Katumbi. Po Moïse Katumbi azali Nzambe te, azali pe na kati ya makanisi ya Nzambe te, parce que soki azalaki Nzambe, soki pa azalaki na kati ya makanisi ya Nzambe, Moïse Katumbi alingaki ayeba ke na ba élection ya États-Unis muto nga naza kotiela motema Hillary Clinton akobima na ete. Mais lokola azalaki na makanisi ya Nzambe te, azalaki pe ya Nzambe te, yango na omoni azalaki kidiba tina ndenge baye ko surprendre bango na minito ndenge toza koloba kaka ndenge na yebisaki bino ye na ndeko na ye Katebe toto baza kosala ba pulu ya ndenge wana boko kondima te ba diarrhée. Alors na koyebisa na ba Congolais bokeba na kozwaka ba promesse de gauche à droite. Lelo toza koloba ya kuswanika po ya kuswanika masolone yebani ndenge nini bapesaki ba promesse ke ndenge nini baprometaki eka kozala PDG na RTNC soki bazwi bokonzi bureau na ye kozala na 12e étage akobanda kotala batu nyonso tu na ngambo ya Congo Brazzaville amonaki yango espoir mpo na ye. Mais lelo na minito bandeko mingi baza koyeba te kuswanika malgré za kosalela bino ba émission wana, mais kuswanika na ndaku na buto aza kolala te. Kuswanika aza na susi moko bandeko eleki ba susi nyonso tu oyo azwa ba déception zo na mokili po tala kaka bakende kolaka yo ke okozala PDG na RTNC pe babakisi lisusu balobi bureau na yo ekozala na 12e étage pe okobanda komona batu nyonso tu ndenge baza kotambola na Congo Brazzaville. Soko tali na ngambo moni Congo Brazzaville okomona batu ndenge baza kotambola oza komona pe bato baza kokende konikisa fufu na ba sani na fufu na bango na mitu na ba bitedi na bango na sani oza komona nyonso. Donc Fabien Kuswanika monaki penza ke oui Kabila ifo kende kaka na lombangu penza pe babandaki kozela basi bayebisaki bango balobi tozozela kaka soki Hillary Clinton kaka leki kala te toza kokende kozwa beefsteak oyo ba démocrate babongiseli biso. Me bandeko kaka ndenge balobaka makanisi na biso bato eza ya Nzambe te. Na minito bandeko Fabien Kuswanika aza na susi moko bandeko okoko ndima te, aza na susi moko bokoko ndima te. Po nini? Parce que ba promesse bapesaki ye
surtout Francis Kalombo Bandeko yebi c'est tango nyonso na téléphone mon cher lité forcé lobaka po na mboka place na yo ezali okozala mokonzi na RTNC na sina solaki na Moïse Katumbi balobi bureau na yo bako placer yango na 12e étage okozala kuna na likolo esika okobanda komona ndenge nini batu nyonso na Congo Brazzaville oza komona Congo Brazzaville na ngambo oza komona batu ndenge baza kotambola na ba o baza kokende misala na bato baza kosala ba transport ba bus ndenge za kotambola yo okozala na 12e étage mais kuswanika amonaki yango penza espoir amonaki yango penza ngenge me bandeko babolingo sikoyo tokolakisa bino ndenge nini ekipe ya Radio Zoomel 1000 eyaki kosurprendre kuswanika ndenge nini kuswanika bamakambo wana nyonso te komi kotambola na mutuna ya komi susi komi ko rêver okomona kuswanika soko avandi moko aza ko rêver moko aza ko kanisa po amoni ete ba promesse wana nyonso eke en vain bandeko oyebi ezalaka mabe mingi soki makanisi na yo mutu eleki bandoto na yo na molai bandeko oyebi kuswanika kaka ndenge toyebisaki bino kokende deja kosala programme kaka ndenge ba Francis Kalombo bayebisaki yo président lobi soki azwi bokonzi na Congo yo kozala ozwi lisolo wana oli ozela nanu omemi yango mbango epai ya mama na bana oyoki ndenge balobi banini a partir ya lelo yo okomi nga na kozala PDG yo okomi il faut na banda kobenga yo mama PDG mwasi pe azwi kombo yango mbango lie mwasi azala na ba réserve te mwasi na epa zwi kombo yango mbangu amamiki yango na nzoto nga akomi komi benga pe mama PDG bakomi komona soki tango mosusu baza na ndako o mosusu aza na libanda mosusu na kati komona kaka mwasi abengi papa PDG otiaki lutu wapi yo okomona mama PDG tala na armoire wana mosusu kote fils PDG avandi mais boyebaki te ke makanisi na bino eza ya nzambe te bandeko sikoyo totala oyebi soki moto atondi na bapromese ya baespoir oyo ayebi ete akokoma moto monene oyo ayebi ete lobilobi akozala moto oyo ke bakobanda akozala kotambola na bamituka ya minene mpe na bagarde du corps pembeni na ye oyebi ke soki bapromese wana nyonso tu moto arate yango sikoyo kuswanika na minute oyo abandaki komona deja ke ndenge afutaka bafacture na poto baniongo elingaki kosila po ete alingaki akoma PDG na Congo sikoyo ndenge makambo yango ekomi kuswanika moni lisusu kondire masolo na ye mulai bandeko kuswanika komaki ko négliger kutu bafacture mususu ya leta na Belgique okomona bafacture mususu leta zotinda okomona tango akotala ngo alakisi mama na bana oga mama PDG tala nanu facture batindeli biso mbongo ebele boka mwasi na papa PDG ezala kaka kuna tokofuta ngo te nyongo wana ezala kaka kuna tango tokokoma yoko koma PDG na Congo tokoyeba ndeli tokoregla ngo eloko kutu nanu bozwi te eloko kutu nanu bomoni te deja bokomi kosala ba promesse oli boreglaka ba facture na bino mikoleleki batindeli facture moko boye bazwaki soki crédit moko boye facture yango ye basalaki mwa retard ba pourcentage mati mwasi na ye l'accepte papa PDG tala nanu makambo bato basali ondenge bakomi koyoka solo ke yo kokoma PDG tala deja facture oyo lokwa tosalaki ka mwa retard bakamati babakisi mwa pourcentage siko tokosala ndeni wana kuswanika tele bia mama PDG chango kuna tango nga na kokoma PDG na Congo tokoyeba ndeni ya koregle yango bandeko basalisali ba retard ya ba facture belé po nini likolo kaka ya ba promesse ke akokoma PDG sikoyo
masolongo ye mulai omoni siko place l'état ya Belgique akolandela bango ondenge balobaka fimbu e chicote oli bo banda kofuta ta banyongo na bino ndenge bo banda kofuta malembe facture ko ya boye oli bo régler yango okomona mwasne papa PDG tala facture oyo pe tungisi biso mingi siko yo moni ndenge tiango kuna kalate tango soki na komi PDG kuna na nini oyo bambongo nyonso na kobanda kozwa na RTNC ya ba publicité wana nyonso nga na ko récupérer yango na kofuta ba Belge tiango kuna mais bayebaki teke makanisi na bango ezalaki ya nzambe te. Mais bandeko tellement kuswanika azalaki na espoir eke ye akokoma PDG na RTNC a négligé ba facture. Mais botala tango Hillary Clinton a zuite. Tango komi ke kuswanika komi okomona tamso abengi Francis Kalombo. Téléphone ezo lekate. Abengi tango mususu Moïse Katumbi téléphone ezo lekate. Amoni ke makambongo komi sega lobi non bato penza échec na bango ezali penza consommer donc bakomi ko kima kimangai. Botala siko ndenge nini kuswanika akomaki na souci akomi okomona vandi boye tango mususu okomona soka sali émission na ye émission esili okomona air moko ale vandi wana azako kanisa botala ndenge nini kuswanika akomaki na souci o ndenge balobaga ete kopesa confiance na maloba ya moto na mokili te mais pesa confiance na nzambe kopesa oyo ya mingi mais botala ndenge nini makambo tozali kobanga ke lobi emema kuswanika asalela biso AVC potela kaka moto lokola kuswanika soka saleli biso AVC na poto toyebi te ndenge nini ekozala bolanda ebongo na ndenge nini kuswanika susi wana ekomi ko sala ete akomi ko rêver moko vandi na studio na yona esika lobako komona moko azako kanisa simba mutu mabeba kuswanika na mawa na pasi papa Botamba ba image s'il vous plaît. Radio Zoomel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba Zoomel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zoomel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zoomel. Avez raison Aïe! La promesse de Dieu, c'est que l'on t'a promis peut ne pas te donner. C'est que l'on t'a promis peut ne pas se réaliser. Oh, oh, oh. Ainsi dit le Seigneur, Soukase Kokisama. Elobi Yahweh, Soukase Kokisama. De Dieu, c'est que l'on t'a promis peut ne pas te donner. C'est que l'on t'a promis peut ne pas se réaliser. Oh, oh, oh. Et si dit
promis peut ne pas te donner. Ce que l'on t'a promis peut ne pas se réaliser. Oh, oh, oh. Ainsi dit le Seigneur, Soukase Kokisama. Elobi Yahweh, Soukase Kokisama. De Dieu, ce que l'on t'a promis peut ne pas te donner. Ce que l'on t'a promis peut ne pas se réaliser. Oh, oh, oh. Ainsi dit le Seigneur, Soukase Kokisama. Elobi Yahweh, Soukase Kokisama. La promesse de Dieu, ce que l'on t'a promis peut ne pas te donner. Ce que l'on t'a promis peut ne pas se réaliser. Oh, oh, oh. Ainsi dit le Seigneur, Soukase Kokisama. Elobi Yahweh, Soukase Kokisama. De Dieu, ce que l'on t'a promis peut ne pas te donner. Ce que l'on t'a promis peut ne pas se réaliser. Oh, oh, oh. Ainsi dit le Seigneur, Soukase Kokisama. Elobi Yahweh, Soukase Kokisama. La promesse de Dieu, ce que l'on t'a promis peut ne pas te donner. Ce que l'on t'a promis peut ne pas se réaliser. Oh, oh, oh. Ainsi dit le Seigneur, Soukase Kokisama. Elobi Yahweh, Soukase Kokisama. De Dieu, ce que l'on t'a promis peut ne pas te donner. Ce que l'on t'a promis peut ne pas se réaliser. Oh, oh, oh. Ainsi dit le Seigneur, Soukase Kokisama. Elobi Yahweh, Soukase Kokisama. La promesse de Dieu, ce que l'on t'a promis peut ne pas te donner. Ce que l'on t'a promis peut ne pas se réaliser. Oh, oh, oh. Ainsi dit le Seigneur, Soukase Kokisama. Elobi Yahweh, Soukase Kokisama. De Dieu, ce que l'on t'a promis peut ne pas te donner. Ce que l'on t'a promis peut ne pas se réaliser. Oh, oh, oh. Ainsi dit le Seigneur, Soukase Kokisama. Elobi Yahweh, Soukase Kokisama. La promesse de Dieu, ce que l'on t'a promis peut ne pas te donner. Ce que l'on t'a promis peut ne pas se réaliser. Oh, oh, oh. Ainsi dit le Seigneur, Soukase Kokisama. Elobi Yahweh, Soukase Kokisama. De Dieu, ce que l'on t'a promis peut ne pas te donner.
t'a promis peut ne pas se réaliser. Oh, 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 oh. Ainsi dit le Seigneur, soukase kokisama. Elobi Yahweh, soukase kokisama. De Dieu, ce que l'on t'a promis peut ne pas te donner. Ce que l'on t'a promis peut ne pas se réaliser. Oh, oh, oh. Ainsi dit le Seigneur, soukase kokisama. Elobi Yahweh, soukase kokisama. Ma femme d'État. Gigo Kaila, bébé Gigo ma femme d'État. Ma femme d'État. Gigo Kaila, bébé Gigo ma femme d'État. Bébé Kigo ma femme d'État. Gigo Kaila, bébé Kigo ma femme d'État. Maman Rosalie pardonna papa Roger. Botie la biso makambo yo penya botie la biso makambo. Bandeko. Na banzi bino moko bouti komona ndenge nini. PDG ya ndoto ya bababa. Oyo babengi na kombo ya Fabien Kuswanika. Ndenge nini bomoni basusi ekomi kosala ye. Akomi ete asimba mutu mabe, atala liboso mabe, akitisa mutu na se mabe bandeko. Wana nyonso tu pona nini po ba promeso ba pesa kiye bandeko. Ata tata na mama o ba bota ye. Batikala ko memela ye to ko pesa ye ba promesi ya minene boyete bandeko. Tala kaka abandaki sikoyo ko vivre na makanisike akozala na 12e étage. Na bureau na 12e étage. Pe bakiseli ye lisusu ba espoir akolobake na 12e étage wana okobanda komona Congo Brazzaville na ngambu poza komona makambu nyonso eza koleka. Ezala bato bake konikisa fufu bachesani na mituna babikedi na bango za komona. Ezala bato baza kokende kozwa transport po bakende misalo za komona. Bake meme plus loin. Baebisi eke balobi soko za na chance okoki pe komona mutu
na bakikoso oyo neti ezalaka na libanda batoilette ya bakikoso oyo ezalaka na libanda soko oza na chance okoki mpe komona ntango mosusu mwana mwasi moko ya kitoko akoti na toilette aza kosukola yo na 12e étage oza komona ye tala baespoir bapesaki ye yango wana kuswanika soki aza kokanisa nyonso wana aza komona ondire Francis Kalombo na Moïse Katumbi bakomi mpenza bavrai ndoki ya vi na ye bandeko yango wana toyebisi bino bajeune oyo bozalia na poto botika kovivre na baespoir ya bandoto ya baba sikoyo ndenge ezali wana ebongi malamu biso bato tozali na poto tosunga kuswanika tokolamuka kaka lende se 4 matin toyoki nini okuswanika mutu epete ou bien asali AVC sikoyo tokosala nini tokoki mpe koperdre engambe mobali boye te bandeko botala kaka ndenge forme elongi ne ezali kote ya mbanga ndenge evimbi ezolakisa ete aza mpenza na banzoto moko ya minene yango wana ebongi malamu bato oyo basambelaka basambela mpo na kuswanika mpo basusi ya boye yango te yango wana toza koyebisa bino bakongole bino bato boya na poto awa kala ndeko mpo na nini okozwa kaka mayele na ndenge na yo te mpo omisalela mbongo na yo moko olia ya kokonte na maboko ya mutu omoni eloko ya kokonte epai ya mutu esimbaka te tala kuswanika ndenge tiaki makanisi na ye epai ya bato kuswanika asali baémission mpo na kokritike mboka na ye likolo ya bapromese oyo bapesaki ye eloko nini kuswanika alobi te mpo na kokritike Congo mboka mobimba asali te soki mbula ebeti bamai kotonda kuswanika akomaki bilobela kuswanika abosanike Congo eza mboka na ye alors que ezalaka mpe na babisika mosusu soki ozotambola na Belgique otali bomi tuni olobi naza na poto to naza na kini me kuswanika modele abandaki kokritike mboka na ye bandeko na mawa sikoyo tala tokoloba nini mwana mobali asi azalaki na baespoir moko oyo kutu ata bandoto asalaka na butu ekoki kopesa ye baespoir wana te bandeko tala kaka bakende koyebisa ye ke okozwa biro tala kaka building wana ya RTNC balobi ke okozala kuna na 12e étage pe okobanda komona Congo Brazzaville na ngambu makambo nyonso to ekobanda koleka na Congo Brazzaville okobanda komona yango bayebisi balobi ata bato baza kokende na wenze ata mutu atie sani ya fufu na mutu ya babikedi azokende konikisa okomona nyonso tala espoir bapesaki ye epi basuka kaka wana te bake lisusu mosika oyo na bandako ezalaka neti kota site oyo bakikoso ezalaka na libanda okoki mpe kozala na chance okomona ata mosu mwasi moko ya kitoko oyo aza mpenza na matako ya mwa minene okomona koti na kikoso boye ale yo oza komona ye kuna na kati kuswanika espoir na ye mpenza ezalaki na maloba wana nyonso sikoyo kuswanika azomona arate wana nyonso na baminute wana nyonso nini eza kaka baélection oyo eleki na États-Unis me bandeko eza kaka kuswanika pete na minute oyo ndenge bascorpion nord bapesi biso bainformation oyebi liboso avant baélection bakongolais bazalaki na libre accès ya kokontakte Moïse Katumbi pamba okomona soko bengi ye na air nyonso kozwa ye okomona ata moso prezo tolingi tosala émission moko boye po toloba mpo na yo bolingi combien ezosenga ba 1000 bokende mpe ya Kalombo apesa bino okomona bato baleke mpa Francis Kalombo atangeli bango mbongo okomona prezo
oyebi ke biso tolingi tokende na France 24 po toloba likambo moko mpona yo ezosenga combien ezosenga près ba 2000. Allez, bokende epai ya grand frère Katebe Katoto akopesa bino yango. Me bandeko balobi ba scorpion noir bayebisi biso balobi depuis kaka ba élection ya États-Unis kuna elekaki ndenge Hillary Clinton akwei balobi Moïse Katumbi ekomi pasi pona kozwa lisusu na telefone. Tala sikoyo basalaki déjà programme balobaki après élection ya États-Unis ndenge bango bakanisaki te Hillary go gagner. Moïse Katumbi asalaki déjà programme baluwaki déjà salle oyo lokola bango bagi na États-Unis, mais Katebe Katoto aluwaki salle moko na Belgique oyo esika bango nyonso tu balingi bakutana ba fêter na victoire ya Hillary. Mais balobi pe même Katebe Katoto pozwaye ba téléphone na bango ekomi fermé ekomi ba numéro ngo ezoleka lisusu te. Omoni bayi komona ete tellement babimisi bambongo bapesi bambongo bapesi bambongo bayi kotala makambo ngo ekomi boye bandeko bato mosusu koyoka ta soni te okomona pe bakotia na internet président Trump alingi akokutana na Moïse Katumbi batie pe na date bakongole boyokaka te amwa soni ko yango victoire yango ya Trump esali bino vertige boye ndenge nini. Tala ndenge batu nyonso tu bazalaki na esengo bayebaki kaka ke soki Hillary Clinton aleki Moïse Katumbi azwi pouvoir. Mais ba congolais nga mama Rosalie nazoyebisa bino lelo bosambela nzambe bobwaka mabolongo na se po soki mama wana lekaki tolingaki tomona ya minene koleka otango mosusu lelo toza komona na kuna na mboka na biso eza muke tolingaki tomona ya minene oyo boloba go balkanisation bolingaki bo vivre yango siko life. Me bandeko yango wana bozalaka mayele bakongole makambo mosusu balobaka na talaka na sekaka na lobi bakongole na poto bakoma mayele muke bato baza na Congo baza mayele. Mais okomona moto mosusu aza koloba lobi ke Joseph Kabila ndenge ezali plan ba-américain bango nde mutu batia ye. Mais okomona kaka la même personne Hillary Clinton soki azwi pouvoir ba-américain baza kosala tu ifo balongola Joseph Kabila. Mais finalement makambo bino bolobaka ondike boyebaka te eloko nini bolobaka bato ya mayele ntango batalaka bino basekaka bino bolobi ke ba-américain nde mutu batia Joseph Kabila wana siko kaka ba-américain ngo bango moko bakomi kokombattre ye mpo balongola ye wana azali wana mpona ba-américain. Mais kaka bino moko bozoloba bongo bino moko bozoloba ke ba-américain balobi Obama alobi kala te botika bozoba po ete peuple oyo aza koraisonne mabe na minito na poto ezaka peuple congolais oyo baza koloba epenza ke baserve etondi na nyei botika babiloko pamba wana eza malamu te ezali mawa na makambo boza kosala bandeko. Moïse Katumbi place aza na minito oyo ye moko aza komituna lobi yango malchance ezali bambongo ya bakongolais mbongo ya leta onga na yiba yango nakomi kofuta masumu oto ndenge nini mpona ya bandaki komona kaka Hillary Clinton akoya kopesa ye systeme ya pesa munu passage. Mais ye komona ke Hillary Clinton akwei bandeko tala kaka basi bakendeki na États-Unis bango nyonso na ba bouquet de fleurs oyo balingaki mpo bakende kopesa ba félicitation epai ya Hillary Clinton. Mais ba bouquet de fleurs wana ekaukeli bango na maboko bandeko. Botala susi oyebi botala kaka elongi ya kuswanika
eye kolakisa ke ndeko mobali oyo soki aza na susi elongi na ye ekoma kondire mwa makasi ebimisi mwa bamiscle ondire esali neti mwa bapake. Tala susi ya kuswanika botala ndenge elongi na ye ndenge esali ondire boti misuni. Donc aza na kanda moko ya bapromese oyo bapesaki ye avivre yango te. Donc kanda wana yango wana kuswanika place azali azomona neti alia mutu ezali mawa. Bakongole bokeba na bapromese oyo baza kopesaka bino mikolo ya suka yango nomoni mingi bakomi lelo bakomi kobela ba AVC mpo na kaka bapromese oyo bapesa bango misusu mpe bakufi kaka likolo ya bapromese. AVC esali ye mpe akufi. Bokeba na bapromese eza malamu te. Baza kopesaka bino bapromese me tala na suka na yango eloko moko ezali kopesa ezali te. Ezali mawa. Tala kuswanika azwaki deja espoir kokende kopesa kobamba deja mwasi kombo mama PDG, mwasi pa bambi ye kombo papa PDG. Basuka kaka wana te bakeli susu kokota ti epa ya mwana fils PDG. Omoni tala ndenge esukeli bango oyo kaka ndenge ke 6 mabaluka 9 yango oyo makambo yango tozo vivre 6 mabaluka 9 yango oyo. Omoni sikoyo kuswanika azoyeba te ndenge nini akoko entrer en contact na Moïse Katumbi pa komi porté disparu. Alingi lisusu komona na te. Moïse Katumbi akomi kobanga asala lisusu ba dépense po aza kobanga ke ba entrée zate ba sorti na ba sorti. Bandeko oyo kaka ete Moïse Katumbi amoni penzo ndire libange uti na likolo ekiteli likolo mutu. Yango wana bandeko tosala attention. Bosala attention. Kolinga te yo pe lobi. Okoma neti Fabien Kuswanika okende kopesa promesse na ndaku na ye pa mwasi na yo. Ndenge Kuswanika sali tellement azalaki pressé akeko bamba mwasi kombo ya mama PDG ye moko papa PDG bakoti lisusu tie pa ya mwana bake na domaine ya mwana bapesi kombo fils PDG ezalaka. Omoni tellement espoir elekaki bomoni siko Kuswanika ndenge akomi kaka simba mutu mabe asala bo mabe Kuswanika zoyeba te nini asala. Bapesi ye ba promesse ba costume oyo zolata na bemission zosala okobanda kolata siko ba costume openzo oyo engengaka ona mafuta nguma wana nyoso tout temps Kuswanika bandai koyoka bongo azomona penza sili nga penza PDG asir ndenge ozali wana Kuswanika mutu koko banda kotambola na yango ekozala tala bombas kote ya sima. Tangu Kuswanika zoyoka kaka bwazomona kaka fe yango na Kuswanika koma kaka soko yeko sala émission na yeko sala analyse ale komona kofinga bakonzi ya Congo ko critiquer mboka ko sala n'importe quoi mais ebaki te nzamba lobaki ndeko onyo soza ko sala zela lifuti na yo bandeko lifuti na bango yaki ko jour ya ba élection tangu kaka Ilaria Kweinga place Kuswanika azalaki je suis sûr mi kinza Kuswanika betaki encore azalaka forme matako esala neti ba paquet wana penza na si modele bimelaki kona bato bazalaki pembeni bachaki bandeko nako yebisa bino ya solo botika komi pesa ba espoir ya bozoba na bato bazako ya soki tozwi bo condition bandeko yo si omona muta bomina nzoku te mazako la kayoke nako pesa yo partia musuni ya nzoku soko moni nzoku angwa se akufi wono yebite mutu ala kinga nzoku okendo kata musuni ya opesa nga me yo bazako la kabino nzoku bomoni na nzoku angwa akufi te. Fabien Kuswanika ba espoir akomi ko ya kofinga mboka kofinga gouvernement koloba n'importe quoi bomoni ndenga suki bomoni PDG tikali kaka ya kombo mwasi na epe na ndoko tikali kaka mama PDG ya kombo
botika na bango te bake kobamba tina mwana o fils PDG mwana batu innocent ya nzamba yebi eloko te bokende kobamba ye kombo ya fils PDG pona nini boye motema mabe ya baparent boye pona nini makambo na bino ya buzoba bokotisi yango tie pa mwana na mwana ngo pe ayebaki nete soki babengi fils PDG azondima pe mwana azoyeba tina te nzoka nde buzoba ya papa na mama akomana kaka fils PDG okomona papa na mama baseki babie tala andimi ndenge ezali wana seke asi amiyebi ke papa kokoma PDG okomona babengi so fils PDG botala kaka ndenge nini bakomisaki mwana na bango bakotisi na kati na masolo na bango ya bozoba ezali mawa pe pasi ete ya bino bakongole na banzi ete bozwi leson bino bato baza kopesaka bino bapromese po babanda kopesa bapromese yango banda kala Joseph Kabila kokende boye bozwa eloko te bokozwa mayele te tala ndenge kuswanika koya kosalela bato AVC encore yeso kasali AVC botala kaka kota mbanga na ye kota banini ba mâchoire ndenge eza mwa minene bato bongo soki basali AVC bakomaka kanda akoko swa yo minu na se ya maladi ya AVC wana donc yango wana il faut kosambela mingi mpona kuswanika ndenge aza wana azoyeba te nini asala komibamba kombo ya papa PDG kopesa mwasi kombo ya PDG olie bosuka kaka bajeune na bino ya yo na mwasi boke kokotisa yango lisusu tie pa mwana okomona kaka fils PDG mwana ngo pe innocent ya nzamba yebi eloko te komona akondima kaka okomona yoka omoni andimi seke yepe azoyebake papa kokoma PDG eza mawa ete ya bino papa Roger napesi yo maloba. Merci maman Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo minute na biso bapesaki biso esili bongo na kokoka. Merci mingi pona bino baebolandi biso pe tokoyebisa na bino bandeko ozalaka na mwa reteni na kati na masolo ya mboka bomipesaka ngulungulu te mbongo emema bino na loyenge te bomoni ete bomonaki ete Moïse Katumbi yenda zalaki gank Moïse Katumbi yenda zalaki super puissance mais bomoni ete ndenge balobaka ete eloko na eloko ezalaka na ebandeli pe na suka na yango bomoni esika Moïse Katumbi lelo asuki bomoni ndenge akomaki lolendo bomoni ndenge Moïse Katumbi azalaki kosala n'importe quoi aloba boye mabe asala boye mabe lolendo kotombola mapeka mais bomoni ndenge Nzambe asukisi ye bomoni ndenge Nzambe akitisi ye na minute oyo moto batielaki motema Hillary Clinton azwi bokonzi yango te alors balolendo nyonso basalaki o babande kokanda ete soki kaka Hillary aleki bakokende kotia bango na bopete nyonso tu bazwa pouvoir bomoni Nzambe toza koyebisa bino Nzambe nde mutu azali koopere na masolo ya Congo o nyonso boza koloba o ba-occidentaux balobi ba-américain balobi Nzambe na minute aza koopere ba masolo ya Congo toyebisaki bino eloko moko po bino bokanisaka makambo biso tolobaka ezalaka baje toyebisaki bino eloko moko ke na minute même ba américain tango ba magicien na bango baza kotala na ba boule magique na masolo ya Congo bazomona eloko te bazomona mulili boyebi pourquoi parce que komi moment oyo miracle to prophétie ya papa Simon Kimbangu komi koopere na Congo yango na ba américain bazomona rien bino bokanisi ata ba élection ndenge salami ndenge ba résultat oyo epesa mezanini eza kaka o esala accomplissement ya prophétie ya papa Simon Kimbangu mais boza ki diba boza ko comprendre te boko sutuka soki bolingi ko comprendre yango te boko zala bongo pe boko tikala bongo boko telengana kaka parce que mituma kasi na bino bokanisi ete bino nde boleki Nzambe na mayele bokanisi bino nde mtu boko kokisa volonté na bino alors que prophétie ya Nzambe elobamaki utakala accomplissement na yango ebandi mais bozaka kidiba bokozala bongo pe bokotikala kaka bongo mais toza koyebisa bino boyebaka ete Moïse Katumbi bobande kotiala motema Moïse Katumbi
akomi mayele akokaba lisusu mbongo na ye pamba te po liboso banda kokaba ayebaki ete soki il a rien eu pouvoir ye akozonga na Congo bambongo na ye kozonga mais siko azoyeba te entre kozala wapi siko Moïse Katumbi akomi mayele po akaba mbongo ndeko ba oyo baliaki mbongo ya Moïse Katumbi bazalaki bato bayaki na moma ya bien mais sikoyo Moïse Katumbi po akaba mbongo akomi mayele pe ekenge bandeko babolingo tokomi na soya ya masolo na biso tokosenga na bino bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya Radio Zoumel 1000 merci Radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monta volcan qui yango ya bien Keba Zoumel 1000 ezopelkisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi botuna nga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zoumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zoumel Avez raison, avez raison, avez raison. Aïe! yango ya bien Keba Chocho Mantiaba Cristiano Sakweno Josar Mwanza Yeye pangi tuzola sananga Beto na beto muzaiko yoyo Luzolo yoyo Nokosha President Bonise tuzola sananga Beto na beto muzaiko yoyo Luzolo yoyo Adiansi mokongwa koba Adiansi mokongwa koba Allez, touchons ça et ça. Adiansi mokongwa koba Adiansi mokongwa koba Fulumuna, fulumuna, ibwe, kunali tamba
na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel Mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino